Bonjour, bonjour, bonjour. Na Luanda, bon dia, bon dia. Nalina pesa message oyo na peuple congolais nyonso. Na ko se identifier tango nyonso nzamba pesa nga makambo. Nalinga bo comprendre. Na pesi message oyo pona na ba WhatsApp bato bazo pesa message identification ezate nga na za Angola. Comme on a un prophète Fortina. Nazo pesa message oyo na ba congolais. Nzamba pesa nga message oyo na 4 heures juste na bondeli pendant 30 à 40 minutes. Alobi na yebisa ba congolais nyonso baza libanda o baza na Congo o baza na mboka mokili mobimba bo panza message oyo. Prophète Fortina azala na Angola bo panza message oyo. Apôtre évêque Mukuna nzamba telemisi po na mboka Congo. Alobi na expliquer tous les congolais message oyo bo panza ngo na ba audio par-ci par-là bo panza ngo. Évêque Mukuna na minute oyo nzamba telemisi lokola Moïse ya peuple congolais. Nga pe na bandeko ko beta libaku na makambo Moïse évêque azosala. Na lamusi bana na nga na lale na kati église. Nazo yebisa bango makambo oyo nzamba yebisi nga na loba pona ba peuple congolais. Ayoki pasi na bino eleli egangi makasi. Na ositele bino 4 rois oyo nzamba tinda ba prophète liboso na bango. So tangi na Exode chapitre 2 na verset 1 tina 21. Nzambe Moïse akolaki na ndaka Pharaon. Azolia azomela azosala nyonso mais azomona nde bandeki koniokola ba hébreu. Na Exode chapitre na botanga ba verset oyo na Exode chapitre 3 na verset 3 Nzamba poni Moïse ayebisi azonga akende yebisa Pharaon. Na verset 7 à 8 abini ayoki kolela pe souffrance ya peuple israélite. Nzamba ayoki kolela ya peuple congolais. Akoki ko utiliser jamais pasteur o ayebana te. Akoki utiliser jamais prophète o ayebana te. Mukuna za grand oyo atelema Congo mobimba monde entier bayebi Mukuna. Mukuna avandaki na Joseph Kabila. Jamais mutu oyo ayebi mutu ta ko détailler. Nzamba pusaki Mukuna pembeni wana po amona ndenge Kabila salaka. Nzambe asepelaki su na royauté ya Mukuna ya Joseph Kabila te. Amoni ndenge atangisi makila ba peuple congolais. Amoni ndenge alelisi ba peuple congolais. Bana na nga bandeko na nga boyebi so nzamba atindi nga na pesa message. Na pesa message fondé te. So nzamba yebisi nga te na lobaka te. Mais simba malamu. Na Exode chapitre 5 na verset 1 tina 5. Nazo pesa bino ba verset ba congolais bozala mayele botanga. Mwana nyonso osimbaka Bible otanga. Moïse na Aaron basimbi nzela bakei pa Pharaon. Bayebisi nzamba lobi opesa biso peuple israélite tokende kokumisa ye. Na verset 5 Pharaon lobi pona nini bato bakomi ebele boye nga na pesa bino peuple bokende. Moïse abi nzambe mutayebisi nga. Nzambe atindaki Moïse akende koyebisa Pharaon po Moïse akola na palais royal. Aaron kokaki kokota na kata palais royal te po abokwamaki kuna te. Bino ba pasteur ba Onésime ba nani bino mutu botelemela Congo ba Roger Baka oui bolobaka bien pona nzapona nini. Nazo yebisa bino peuple congolais ona oloba na bino na tangi kombo na adresse place na zalaka na vana na Ojaenda na terrain ya Bale. Soki bokoboma nga boya koboma mais nazo pesa bino message euti na Nzambe. Onésime aza mwana libabe ba congolais bolanda ete na bibliquement Onésime afingaka Mukuna mutu alakisi makambo Nzambe. Nazo yebisa aza déjà libanda na makambo Nzambe. Noé atikala ye bolumbu bana bazipaki salite. Nga naza muta aseka te mais nga naza mwana ya Midepek. Naza mwana o na botami na sama kolana ta. Na pesa adresse po soki message ko bo comprendre que Nzamba azala lokuta te. Nzamba yoki mawa Moïse akotaki. Mukuna avana na Kabila aza na droit ya kokota na palais royal po alobela Kabila. Muto ayebi Kabila te mo alobele zate. Makambo Mukuna zoloba eza ya solo. Nzamba aza na kati ya Mukuna. Bato bakomi bakokanga ba défaut bakotala ba défaut Mukuna na yebisa bino Nzamba bengai Moïse aboma tangisa makila.
bino lelo bokomi na ba Facebook kozwa mitakala ya basala nzambe kozwa ba bolumbu ba makambo ebele kobimisa tika na ebisa ona sena moyo mutu oyo nyonso azosala nzambe na ba Onésime na ba nani na ba oyo tu bazoloba mutu moko te na makasi nzoto akosala nzambe nzambe so abengi mutu atala ba défaut na ete apona mutu ndenge alengi ndenge azali mutu azana ba erreur David abandai kokwea tanga za kan David wana yokanga malamu ba peuple congolais bozala na distraction te mukuna nzambe azana sima na ye azana kati ya mukuna o azoloba na kata mukuna eza nzambe mutakosa ote nzamba yebi politique nzambe atindaki mukuna deva peuple pas pharaon sakini a libéré peuple israélite soko tangi na bible na mukanda na 1 Samuel chapitre 9 na verset 14 à 27 au mot nzambe aibisi prophète Samuel awende Saoul akomisi Saoul mokonzi mais tant Saoul a bebisi na 1 Samuel chapitre 15 na verset 7 à 35 tant Saoul a bebisi aboma Gaza yake abomi ba soda na abomi ba ngombe na ba ntaba ya kokauka ba poni ya mafuta nzamba lobi na buto ya koyebisa prophète Samuel kende koyebisa Saoul na bwakisi bokonzi na ye na yoki mawa pona nini na cheke mokonzi ayoki singa soni yebisa aza susu mokonzi ya Israël te bien aimé jamais nzamba ko tinda prophète soki mutu wana ba collaborer te nzamba no te ba on atanga kala banozo ba roi ba établir bango ba banocha bango ba prophète mais lelo échanger pour nini qui se kota trop mal carré kota trop bato sa su nzambe te ba konjuana ba koma omona ba pouvoir na bango et comment ko bimisa bango loko bango ba satan mutapesa bango toute autorité vient de Dieu atinda prophète Samuel akebise ke bo continuer sili nzambe alobi bo continuer sili a repona mutu mususu simbanga malamu na otangela bino place makambo za na bible za te bible lobi bo kende ko vérifier na ba verset na opesa bino 1 Roi chapitre 22 na verset 13 à 31 Akab asali mabe mingi nzamba tindi prophète Michée ayebisa Akab ke ndenga zokende bitumba bo akozonga te bambwa bakolembola makila na ye basi ya ndumba bakozana bembene bakosokola Akab abi Michée yo lobaka mabe pona nga batia na prison prophète Michée prophète azalaki wana beti mbata bi donc biso nyonso awa nzamba olobela biso ta olobela ka yo Michée batie Michée na kasho abi lobi na tongo Israël ozanga mokonzi tika na ebisa yo nzambe atinda akaka basali na ye po balobela basala bakonzi ya mboka oyo azosala wana eza ye te nazobisa bino bandeko na nga nazoflate bino te muku napesinga mbongo te nga naza na ngola toza na quarantaine nga naza na temps ya prière nazobondela nazoyebisa bino Kongo kopasi nango nzamba ayoki yango kiti na ye na trône ayoki pasi bakongole baleli mingi banyokwami mingi mukuna kolibere Kongo bosima makambo wana mukuna kolibere Kongo bato nyonso baotelemela mukuna baokwea na mai oyo nazoyebisa bino bosima makambo peuple congolais partout bozana bapoto avozo bopanza yango tina États-Unis par-ci par-là na pesi identité na nga bosima makambo oyo bapesi nga nimbongo ni sans kwanza nini naza na butu nazopesa message oyo na butu nzambe ayebisi nga nayebisa ba congolais aza derrière mukuna nazoyebisa bino tant que prophète Fortina nazoyebisa bino bosima makambo soto ke na Psaume chapitre 51 na verset 1 tina 19 David asali masumu abomisi soda na epo na mwasi landa nzamba sepelite atindi prophète Nathan aya koyebisa David na pesi bino ba version bokitanga akoyebisa David mabe oyo asali David loko azaki na cœur sincère pa nzambe abongoli abandi ko senga nzambe bolimisa na Psaume 51 wana na verset 18 à 19 abi papa sepela no na ebela mabonza oyo to pesa te na makabo o pesa kate o sepela na bato baza ya komikitisa tika na yebisa yo oyeka unikima okanga mutu na photo okanga muku na banini menga na oyebisa nzambe so alinga utiliser mutu atala ba défaut te na talisio bato oyo nzambe alobi na explique bino ba congolais bosimba message oyo
mukuna nzamba aza derrière ye, aza derrière ye, aza derrière ye. Peuple congolais bazolongwa na esclavagisme oyo bakangi bango pendant temps ebele. Nazoyebisa yo Kabila le père a utilisé 4 ans à travailler bien. Moi na BBC Congo na niveau nyonso nzamba sepeli te. Mais nga nazoyebisa bino bo simba makambo, bo simba makambo, ba congolais bo soutenir mukuna, bo kene na désordre te. Mais nazoyebisa bino na lekaka na RTNC na yebisaka bino Félix Tshisekedi nzamba yebisanga akobongisa Congo, aza David ya Congo. Bo simba makambo oyo, bo simba makambo oyo, bo simba makambo oyo. Na pesi bino message oyo euti na 4 registres, na pesi bino na aéroport na bande ko sambela na zubino na critique, na pesi bino ba version ba peuple congolais, na talisi bino 4 rois na kata Bible oyo nzamba utiliza ba prophète. Yango na oyebisa au congolais oza nanu batu mutu ba yango ba oketanga ba théologie, bazo ketanga ba ni ministère prophétique batangela yango te. Ba théologie ba nini po otea na Congo foza théologien nazo yebiso archifo c'est faux. Bo simba makambo na yebisa bino peuple congolais bo panza message na kombo na Yesu. Nazo yebisa bino Yesu ayebi politique ba yaki ba yebisi o elongia nani ya kaisala. Ya kaisala bo pesa na kaisala. Ya nzambe politique etambolaka nzela mona nzambe mboka so mboka eza bien te l'église pe ko sambela te. Nazo yebisa bino muta ko sabino te nzambe ayebi politique, nzambe ayebi politique, nzambe muta établissa ba roi, a établissa ba président neni to komo longola nzambe na makambo nyonso mutu moko akosa yo te, mutu moko akosa yo te. Nzambe ayebi politique, nzambe ayebi politique. Apesa ki ba congolais mboka wana po ba sepela, apesa ki ba israélite mboka na bango po ba sepela. Nzambe apesa bato na bato ba mabele na bango po ba sepela. Eza biblique. Peuple congolais bo fongola misu nazo yebisa bino tant que prophète ya nation nzamba lobaki akosala nga prophète ya mokili mobimba avozo na osala ngo bana nga baza ba témoin. Toza awa, toza na pa Feli, toza na pa Gypsy, toza na pa Chino, toza na pa Christian, baza ba témoin tina la muki nazo sambela nazo yebisa bino bo simba makambo ba congolais bo lemba te bo tala makambo wana te. Nzamba za derrière mukuna, nzamba za derrière mukuna évêque kolembate, évêque kolembate. Na yebi ke message ekokoma ekokota tina présidence kolembate bino bata poto les États-Unis ba Canada bo panza message na tindeli bino ba verser bo vérifier bo vérifier po bo mona ke makomi eloko asika na se na mo ezate. Ecclésiaste chapitre 3 na verset 14 à 15 Salomon zo lobe eloko asika na se na mo ezate bo kende bo vérifier. Nzamba yoki pasi ya ba congolais bazo zanga même lipa, bazo zanga même mai, bazo zanga nini. Israël akende bo umbu likolo biloko kolia eza bibliquement. Bato ba na nzala, bato ba souffrir, ba sambela ndengeni, ba olela ndengeni. Yango na oyebiso pasi oyo kiti ya nzambe za ko ningana na trône ayoki pasi ya ba congolais. Botelema diable alinga kota na sima bole alembisa mukuna kolemba te papa zwa makasi telema na kombo na Yesu. Telemesi kozali basali na nzambe za ba komisi makama nzambe lokola wenge lokola quartier latin kumusana bango so ya basali na nzambe ko kende ko loba na telema papa kolemba te telema ekokota na kombo na Yesu. Amen. Bo panza bavuzo.